Nga balinga mwasa munene te barataka fre biloko. Barataka fre biloko. Biloko nini? Expliquez bon barataka nini? Expliquez bon barataka biloko. Ba moka ba comprendre. Linga mwasa munene aza elengi na mbeto yango to linga mwasa munene. Elengi par rapport à nini? Par rapport à ba sentiment basala ba mibali. Papa, tu expliques, tu comprends, tu es clair, expliquez-moi tout bien. Linga mwasa munene pour la salle à mibali nini? To linga mwasa munene o bazala kana ba sentiment ya bie basala ba mibali. Linga mwasa munene na préfère mwasa muke parce que tant on a joie na ndaku akoma su munene wa développer mais mwasa munene si na juillet ata pona travail na mbito akoma kila on pesa musala makasi mais mwasa muke na kolema nanga mais limo kipo balola na c'est pas mwasa muke ya munene. $2 et mon contier bébé secret osalaka no bondolo te kasi sukali bébé secret Kin bana poto bana partout dans le monde on se balinga Dieu Lopez Mbaya autrement dit Akamu couche de luxe donc on sait qu'on a bien qu'à s'abonner massivement sur notre chaîne MLTV babi MLTV ndé makambo MLTV ndé ba problème ba s'abonner te barata abonnez-vous si on a besoin de Dieu Lopez à chaque fois il faut vous s'abonner na site dans MLTV babi na MLTV te bilengengeli kuna pese là MLTV ndé ba s'abonner te barata bo rata rapenza pour ça na MLTV ko ta ba vrai Joe let ba c'est de la mon kondi ba vrai chéri let ba Dieu Lopez donc vous s'abonner bon balandinyo sur MLTV 1 caméra la biso na micro na biso MLTV 1 qui sont commis à Lemba pour l'entendre ça caméra na micro ne to message na la sabino ka ba image ba mambo c'est passé na kin donc sujet na biso le entre moi ça mukile moi ça munene nani aleki donc autant pour sa caméra na biso comme ka solo la bande na biso ya Lemba na sujet na biso to tambola to monde ko mobile avant di en sala na cabine na to pusana cameraman to ko zwa ndeko na biso mobile auto tambola pona osola na ndeko la Costani lo caméra na biso na micro na biso ya MLTV 1 et liboso na depuis que te caméra to zo ka quelques secondes pour l'ensola na na sujet na biso ça entre moi si ya mukus ya mukie na munene yo préféraka ni merci pour nanga moi ça mukie na moi ça munene préfère moi ça mukie parce que tant on a joie na ndaku akoma su munene wa développer mais moi ça munene si na juillet ata pona travail na mbito akoma kila on pesa musala makasi mais moi ça muke na kolema nanga mais limo kipo balola na c'est pas moi ça muke qui ya munene donc préfère moi ça muke préférément ça muke moi ça munene parce que moi ça munene on pesa au travail na mbeto moi ça muke ndo pesa au travail parce que moi ça muke sala ni aza déjà muke po aza souple na makamwana nyoso comme souple na moi ça minene est-ce que bakoka balola te bakoka te po minene makasi pesa so musala makasi mais basi minene na tout peut bona ba danser mususu pe aza munene mabina makasi yebi ko bina za mo différent par rapport makamwana ba rapport sexuel maintenant ko baleza ko bina te aza ko bina ne mususu ko ne mususu ala ko baleza ne mususu ko ba bina ndeni la différence par rapport à nous on est azobina ne ba betle musique azobina mais ko bina ambeto na ko bina musique eza pas différent Kobina mbet na kobina musique ya différent parce que kobina ya musique est beta obina parce que ya mbet musique est beta te mobina na wana ko à travers mususu donc va position belé dans akokate pas za munene makasi mais amuka za souple ko so kutena mosa yo na vina ko linga mosa munene te na ninga bango te na masa munene te baba be linga biso masa munene te yo za taille no moza munene vena te donc parce que minene pe za ba sorte belé donc minene auto minene ya normal minene si ya minene ko ta acoustique ya bien na joyeux mais minene te oui d'accord ndeko na biso abiki ya préféra basa minene te basa minene bazaka kilo basa minene ba ko ba la te alinga moi ça mukie ero joyeux vraiment na mbeto balola ya linga ne bo ya préféra basa mikie ay basa minene ba 3 kilo basa minene ba ko c'est qui va kasi pour la kana te bon ce qu'on conseille on peut ça bato ba mi bande ko mibali o balinga basa minene conseil on peut se voir ndeko na mibali basa minene bazana musala makasi wa kopesa biso alors
faut préférer rejoindre moi ça muke pourtant au tchède ndaku déjà comme madame munene déjà mais tant aujourd'hui madame munene na katania ya libando ko tena ndaku azolia au yasu munene au sauter pe au legope munene da basi msupa mkolaki muke libanda comme ndoka mbala ko munene siko sanyo boy yo dra aujourd'hui azana tellement normal ata liena ko munene mako munene ya gravité. D'accord, merci Ming de Rostalina. Luka kaka, to continue ka ko tambola lemba, to luka kaka bande ko na biso pona solana ba on a sabi que si j'ai absolument les aguma kais. Ba ba tala si j'ai le loba o sepela. To comme ni boso de ko na biso mobali, to pousa na pona solana de ko na biso mobali so ko e biso na ba réponse ya ba si j'ai na biso ya le lombote papa. Mbote ya. Comment nani? Kombo Emmanuel Cap. Ndeko Emmanuel Cap, le caméra na biso ya Emal TV et pour ça ni liboso. On début que ça musala mais to déranger comme quelques secondes. Et mi caméra na biso ya Emal TV et pour na solana à propos si je na biso lelo. Si je na biso lelo eza entre moi ça mukie na munene yo préférani. Oh yo préféra parce que ko expliquer ba surtout ba tala yo na liboso ya Emal TV, ko expliquer ba le pourquoi yo lingaka. Moi si ya taille oh yo linga wana. Ngana linga basi nyonso azaka mwasi pourquoi pas kolinga ya muke koboya munene ou bien kolinga munene koboya muke donc ngana linga basi tout donc pour tout le monde mtamtaka la choix na eza ba garçon ba fille musupo mona ngalinga na mibala mikete ngalinga mibala minene musupo ngalinga mibala minene ngalinga mibala et ngalinga mibala mikete ngalinga ya minene mtamtaka na raison na ce que c'est là au préféré non ka moi nyonso moi nyonso c'est pelsanga donc de na obala c'est pelsone azaka mwasi atia munene so na sepeli na ye na obala ya atia muke so na sepeli na ye na obala ye donc on a yo za no na taille te ayo ti ja no taille te yo linga no taille no surtout quelque soit muke quelque soit munene OK parce que comme conseil nyo ko pesa bande ko ba ponaka pour mon ande comme ça ngape moi ça muke on kene musu pour mon ngape moi ça munene non kene parce que comme conseil nyo ko apporter sur bango comme conseil ça qui donc soko sepeli na mwasi ko compter munene ou bien mukete donc contende bolingo o eza na kati na ye o para donc bolingo eza na kati na ye o ya lingi yo bien alingi yo te donc problème so eza place wana te à part wana merci mingi bino mo kinde ko wana la lobi ya bien ça ina choité ye moi sinon ça donne ka moi si quelque chose moi ça munene to moi ça mukie bande ko bopona abotika bopona parce que moi sinon ça donne ka moi si batala comportement moi c'est ça taille moi c'est ça kitoko te moi c'est ça bien maté moi c'est ça mbongo te moi c'est ça ni te moi c'est ça ne mutu faut ça là moi c'est ça des comportements donc continuer quand tambu sa caméra la biso kana lemba to zo luka mille ko sa maison là to pour sa caméra na biso libosa papa na biso pona solana papa na biso mbote papa mbote maman papa comment nani papa Denis so ko répondre nga na ba question na propos si je na nga lelo et puis o epsa bande connaît surtout ba Hollande biso à propos ya na bande connaît biso Emal TV o ba ta la biso si je na biso lelo eza entre moi ça munene na moi ça mukie so yo préféraka moi si ya taille so lobby o yo préféraka et puis ko expliquer bande connaît so ba ta la yo pourquoi ça la nini olingaka moi si ya taille o yo poni entre munene to mukie préféra taille bon vraiment ngana préféraka moi si ya muke nzoto amike soki ya komina ndako nanga akoyane munene mais nalinga penza wa mike penza wana donc linga moi ça mukie pour nini no préféra moi ça mukie na préféraka e pour mingi azana ba gracité aza bien soudé yango nde nalingaka bango mingi yo lingaka moi ça mukie pour za ba gracité aza bien soudé ce que minene yo linga bonte pour nini ya minene bazalaka mingi kobela ba condition na bango ezalaka un peu difficile. C'est quoi il depuis banda vie non papa non linga moi ça munene te ngana na lingi moi ça munene te donc tu ko li bozo ka basa mike na zoaka basa mike moi si na zoaki mama na bana nanga bon azalaki muke na lingaki na kimuke wana mais na ndako akomi munene aleki nanga donc yo linga no amukie poso za mukie libanda ya kota na ndako afunga mena ndako afunga mena libanda ouais na se parler wana donc linga no ka basa mike te po basa mike po basa ba gracité bazalaka na ba gracité donc pona mamsu te ka pona basa ba gracité pona basa ba gracité ko conseil ni opesa bande ko mi bali o ba préférer basa vraiment minene wala po to mona mbali msabi ngama sa mikie mikwa bongo mtana non kene o simba te so na simbi e boye donc bien te conseil ni ko opesa ba bon ezalaka wana eza choix ya mutu ya poni akoko linga mwasa munene akoko linga mwasa muke ça dépend na ye mais ngana préférera mingi basa mike
bino mo boso yo ka papa biso ndalo biya préféra biso basa minene te poto kana ba Grèce alinga ne basa mike ba kana ba Grèce te alinga moi ça muke era zana muke libanda era ko mananda ko vomi ayela munene na ndaku na ke ayela munene libanda merci mingi papa biso musu ya couturier liboso to pousa caméra na biso pona sola na père na biso depuis que père répondre biso na poste gens les a gros s'abonner sur MLTV Bakosa, s'abonner barata, abonnez-vous massivement partout boza, s'abonner à tous abandonnés idiofa, qui s'angani, abonnez-vous dans son s'abonner sur MLTV. Avec MLTV non stress, donc on doit se la carte MLTV. Mbote papa. Mbote maman. Papa comment nani? Godefroid. Papa nani? Papa Godefroid. Papa Godefroid. Nako fanda? Papa soko esunga biso na caméra na biso ya MLTV depuis que en plein boulot mais excusez biso pour un dérangement muke. Soko sunga biso na question na biso. Ce qui vraiment ko permettre ya ko répondre à biso. Si j'ai na biso les entre moi ça monnaie na moi ça muke. Yo préfère taille ni et puis tant on le bataille oh yo préfère. Il faut expliquer biso peu le pourquoi yo lingaka taille entre moi ça monnaie na muke yo préfère taille ni. Bon, pour ngai na préfère ka moi si ya muke. Pourquoi tu préfères moi ça muke? Bon, na préfère ka moi si ya muke pour na ba makambu na ye et puis azalaka souple na makambu ebele. Makambu neti ni papa expliquer biso linga moi ça muke pour la souple. Ala souple na makambu neti. Bon, makambu ezebele hein. Na misala na ye akosala ngo na ndenge moko ya rapidité. Moi si amunene azalaka lourd na makambu na ba misala na ye en tout cas na préféra kana ka moi si amuke. Donc préféra moi ça muke za souple. Donc na misala na mamno surtout moi ça munene le quoi za lourd aza pe kilo na dans des fois banda bo jeunesse na yo to komi bo yo tika na moi ça munene te. Bon na zoka basi minene mais soit nanga ezaka moi si amuke. Bon choix dans les années basa mike mais on peut basa minene est-ce que conseil nini au peut ça bande qu'on a biso ba préférer na bango basi ya minene donc ava bala déjà ni non moi c'est libanda za non minene taille mamnyo so to na conseil ni au peut ça bango batika bango to ba conseil za na bon eza conseil na koloba eza choix ya moto eza na moto mususu goût préféré na ye asepelaka na ye na mwasi ya muke. Bon, mususu pe asepelaka na mwasi ya munene eza choix ya moto na moto eza pona ngai mon côté eza choix ya moto na moto. Merci beaucoup papa pour la réponse. Obino mo ki papa bien préféré basi ya minene te alingane basi ya mike puis apeki sina été que basa la bashwana bon zane selon mutu o préféré ya munene azu ya munene o préféré ya muke azu ya muke mais ya biki ya préféré ya minene te po biso basa minene to ralu alingane basa mike la souple ça sali boke ça sali bozo ki biso siko moi kilo merci biki papa c'est peli biki. Par contre, il y a un caca, batambola, caca, MLTV des problèmes, MLTV des macam. Va s'abonner. Tambola, bébé sucré de la patronne depuis Bruxelles. Bah, moi, je suis à taille slim, moi, je suis là, bien moi, pour faire mon colo, on a bien pour faire mon colo. Tout le sa caméra, la biso, tout comme il va maison, la biso, tout côté sa caméra, la kati, pour l'ensemble, la biso, la kati, il y a maison. Bonjour, papa. Bonjour maman. Comment nani? Loi déchirée. Loi déchirée. Loi déchirée. Ndeko loi déchirée. Caméra abiso kota la caméra. Caméra abiso ya MLTV 1 et pour ça ni boso na olelo pona sola na yo. À propos ya sujet na biso lelo. Sujet abiso lelo eza entre moi ça munene na moi ça muke préfère taille. Na préfère moi ça munene. Pourquoi préfère moi ça munene? Na préfère moi ça munene pour moi ça munene azana nzoto ya munene angonde biso to lingaka. Siko linga moi ça munene pour ça nzoto linga nzoto expliquer ba tuna linga moi ça munene pour ani. Moi ça munene aza elengi na mbeto yango to linga moi ça munene. Elengi par rapport ani? Par rapport à ba sentiment ba sala ba bibali. Papa to explique to comprendre tes clair expliquer ba tout bien linga moi ça munene pour la sala bibali nini? Tolinga basa munene o bazala kana ba sentiment ya bie basala ba mibali. Yeti sentiment nini te papa basala ndeni.
oyo eza te ve moya koloba mingi eza te nalobi kaka basentiment te tosui kaka wana yo kaka comprendre yango sikoyo yo lingaka basa mike te po ani basa mike alingaka bango te mpo tolingaka kaka bagrand petre mare sikoyo bato balingaka basa minene te seke barataka ndenge olobi kaka barataka mosa minene trop de misuni oui esala oneni so olingi mosa minene okandeni mwasa minene ndenge olobi soki nalingi ye mpenza asala nga mwa badikidiki mwasa munene azalaka badikidiki sikoyo yo banda olinga mwasa moke te wana mpenza nanga na boya conseil nini okoapportele mibala balinga basa minene te babalinga basa minene te barataka pesa mamwa conseil so eza bandeko na nga oyo balingaka mwasa minene te barataka vrai biloko biloko nini explike bango barataka nini explike bango barataka biloko bamoka bacomprendre linga mwasa munene ocomprendre mwasa munene somo babi balingaka basa minene te borataka basa minene nde makambo basa minene nde baproblème borataka bolinga basa minene ndeko na biso ayi borataka basa minene basala bajiki basa minene basala bajikijiki abonnez-vous parce que mama bozalaka na MLTV merci mingi ndeko na biso asepeli nyonso to ya MLTV nayebi ke boza ebele bolinga émission kin sur kin oyo ekamba manager Lopez Mbaya bon elo naosengaka bocontinue kosaba nyonso basabona te bosabone massivement bozala dessus te babi MLTV nde makambo MLTV nde baproblème nde bisika bazwi makambo oyo nyonso olingaka je Lopez Mbaya donc asabone bosabone bisika nyonso bozali partout ezozala bandundu ezozala lufu ezozala wapi partout bosabone sur MLTV 1 MLTV nde bilenge ngeli jal MLTV nde bosepela babi Alpha Bisanto nde makambo Alpha Bisanto parce ozali dans ba gros coucou à toi bébé sucré moi je suis taille slim moi sola bien Dieu Lopez Mbaya t'aime beaucoup madame merci mingi à la prochaine émission Alpha Bisanto bisous bye mon caméraman Robert M6 noir on va la window on va la belle la beauté la ligne mingi merci beaucoup bisous bye à la prochaine MLTV, tous abonnés, c'est dollar et mokonzi. Bébé secret, aux alarano bondolote, kasi sukari. Bébé secret.